Bonjour, Saline Bandekona Solandaka, Eco RDC de Makambo. Par respect, na la lunette, ça la vraiment bien, c'est pas permis. Nabandekona Solandaka, Eco RDC, enfin, Eco RDC, et suis problème. Na ndekona biso ya mwasi mamisa chama chiboba, auti kopedwa bongo o azabongo, neveu na ye, moi na ya grande sœur na ye. Et pourquoi pas, na lobarango toujours Fanny Katale, atolela na ba ebazo lela, to seka na ba ebazo seka. Awa na kati ya famille chiboba bakufeli bongo, ezabongo kolela, tozolela na bango elongo. Na bandeko nyonso o bolingaka mamisa, na bandeko nyonso bolingaka Benita, na bandeko nyonso bolingaka famille ya mamisa chama, en tout cas ba soutien na bino, mes condoléances na bino na kati ya libota o esala bongo malamu. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolingaka Fanny Katalia na ba nyonso bolinganga te, moi je vous aime énormément. Un grand merci à mon boss Jean Thibaut Chihuahua. Merci beaucoup papa a participé, mes condoléances na kati ya famille o ya mowe ekufeli. Merci beaucoup tokutani bongo sima tozo image bino bozo mona comment moi na ya âge ya 16 ans à Koufi Bongo na maladie. Et ça te que tout le baka toujours topé sa accès na ba démon. Oh non, démon sali beauté famille sali boison si gauche droite, non c'est pas ça. Donc ça baboti boye baka jour bobo tarabiso mais jour ya kufa na biso mutu ye moko ye bakango eza o aza bongo likolo. Merci beaucoup to lela na baye bazo lela to seka na baye bazo seka mais la minute o tozo lela bongo na famille Chihuahua. Merci beaucoup to kutani bongo sima. Merci à toi Peggy Walungwa ba Peggy, et pourquoi pas Verde Kioka 24 mise au point, et pourquoi pas Abab Molema les suprêmes, pourquoi pas Anora Kalonji, ma fille à moi. Merci beaucoup to kutani bongo sima. Check.
j'ai gagné ma course en ligne, j'ai assuré ma course, je sais que la couronne de justice m'est réservée. Nzambe ya yola, mwana oyo azali innocent. Toyebi kotika programme na maboko na yo Nzambe. Tika ete déroulement nyonso ya programme oyo Nzambe ozala likolo na yango. Na incident
Merci beaucoup na bande kono soba ndaka eko RDC toloba kitolela na ba bazolela to seka na ba bazoseka to ebongo awa kati na église place wapi na kati na église ba ekopesa mwana na biso ndeko na biso bénédiction ya suka o ya kokena ngona maboko ya Nzambe tata na yango toza awa bongo na église catholique o eza bongo na kati ya Bandal ba bengi yango Saint Michel na kozanga mo côté famille ya Mamisa ezali ba artiste comédien o pe balandi Mamisa Chama Chibwabwa balandi Benita Chibwabwa bango so bazawana bakoyeba ndenge nini ya koloba. Merci na moni bongo grand frère ya ba Mamisa tokoki moi ko poser moi question moi muké et ça la ka vraiment bien makasi. Bonjour papa. Bonjour ma. Mes condoléances. Merci, je vous en prie. Oui, ngai na yebio mais etuluku ya bato o bazali banda o bakotala yo présentation na yo liboso na bango esala biso bien. Ok, merci beaucoup. Moi volume. Je réponds au nom il y a Kams Kamana, Naza grand frère Mamisa. De surcroît Naza Nuko il y a Mono Chokufa Gradi et je suis aussi pasteur dans la communauté Mejek. Voilà un peu la présentation que je pourrais vous faire. D'accord. Merci beaucoup, oncle et à moi. Nous avons mawa ya peut-être moi na bino moko pe na yo ki na communiquer ndenge banda ko lomba na ndakwaza fille et fils unique ya famille na bino to pe ya famille ya papa na ina maman na mais moi explication qui to ebité moi na abelaki akufika rabolali bolamuki akufito abande ko souffrir na nini. Bon, en fait, c'est tout à fait normal. Étant que d'abord chrétien, je dirais qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, à telle enseigne que Bana Moussou Babo Tamara à l'hôpital. À Botamika à l'hôpital, à Moni Moussou 2 heures de temps Koufi. Donc, je crois que Kuna, interprétation, elle a raté que oh, t'es balayé. Donc, pour moi, chrétien, dans Koki, d'abord, première réaction, c'est d'abord de louer le Seigneur. Je sais que c'est lui qui donne et c'est lui qui répond. Donc, Abelaki, pour répondre à ta question, Abelaki maladie, il souffrait de tuberculose et mycoa. Et des deux méningites, il m'attaquait déjà dans le tout. Donc, moi, je crois que c'est une mort naturelle. Voilà, bien que il est mort trop tôt, à l'âge de 16 ans. Voilà, il ne pouvait pas mourir selon nous les hommes. Mais selon la volonté de Dieu, parce qu'on a eu à prier. Sur les allègues pour la prière, je ne crois pas que moi, je suis fatigué. Sur les allègues pour la bisopé battu, parce que Azangagi Mbongo, tu vas faire soigner, tu vas faire l'examen. Mais Dieu en a voulu ainsi. Donc, biso Mbongo, Tochaki, ma prière, on ne manquait pas. D'abord, moi, je suis pasteur. Dans notre famille, il y a beaucoup de pasteurs. Donc, la prière ne manquait pas. Mais c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Et tant que chrétien, tu ne peux pas me merci parce que Aïbi ko rappelé molimo ya mwana naye esika ya zalaki esengoka katokutana mukolo asuka na mapata. D'accord. Gradi ça continue de la famille. Bon, Gradi Azali 4e de la famille. Abotami la famille a 4 enfants. 3 filles Bazali Bosso, il y a 4e. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien de reposer ma question et belé parce que concernant selon ma rumeur, voyage, et bon, il fallait et qui prévu déplacement, na toyebité. Est-ce que Outeli n'a pas un pasteur? Parce qu'il y a des fois, pasteur Nicolas Lokwa Ngouya a dodi moi en casse.
au pasteur le rôle a besoin un PV à dodi monakas. Est-ce que par rapport il y a départ il y a déplacement à bango né to koloba ke ba démo ya songolo mpaka la bakota ki na kati? Non, en fait nous sommes une famille chrétienne comme na lobiango ngala croire d'abord na démonté hein et ce qui peut-être des mots à autorité du colon c'est que aux chrétiens d'abord on a répondu dans le principe tout chrétien des mots à bangakai hein à koki o mécanisme nzamba permettre des mots mutaza na clé ya liwa tobo bomoyi ezanzambe. C'est Jésus qui a la clé. Hein, il avait raflé lorsqu'il était mort la clé et pas à Satan. Donc muto koko décidé de muto kufa to assez quoi eza satanate. Tout le monde a pas Job. Satan a nyokola qui Job mais à koka kozo esprit na été. Donc toutefois soy muto kufi nzamba lingi yango. Donc nzambe nde muto décidé à muto kufa ou pas. Le diable ne peut jamais décider sur la mort d'une personne parce qu'il ne donne pas la vie. À côté ça peut kufati. Donc pour te répondre, ils ont un voyage té, hein, démo le bioza fia chochocho. Ils ont un voyage té. Je sais que derrière chaque mort, les gens cherchent toujours à polémiquer. Et ils ont voyagé parce que ceux qui ont voyagé, ils devaient voyager en Europe. Alors il y a bisanga siko mutubazo ça la démarche à qui les poteaux. Siko brûler les souvenirs, il y a bisanga atterrir mort. Pour besoin ça le voyage pour déplacer. Donc voyage et bandaki avant coup de maman Yarobela. Alors il devait voyager pour se rendre en Europe. Si quoi beaucoup de gens sous mouton beaucoup de faire voyager. Bon parlant de moi, en tout cas je ne suis pas de ces gens-là. Voilà. Et moi dans mon église d'abord je suis contre toutes ces histoires-là pour ne pas léser certaines personnes. Même si on a bangotéma, on a bakisi na elongo. Dans la famille Nabiso, même Mami Saneng Azara na celle qui cité. Donc ce qu'on me dit kisi yo mo comprendre. Dans notre famille kisi ezarana plasté. Attendez ngazala wana echama pe batu misuba kanisa za kisi. Akosi mangote. Ngolo o meka kata na ndenge na emora ka kisi ta asimba kisi bomona ma conséquence donc Arbel Ali Boma. D'accord. Merci beaucoup. Je ressens que la OK, merci. Tridon Mobutu. Bonjour Tridon. Bonjour Catherine. Mes condoléances. Merci. Vous nous sentez? Oui, on est déjà fier kaka. Non, fier, on a fier toi vite. Non, on banga bino de Chine mo kiai. Merci beaucoup na bande kona sondenge bazolanda biso tomoni bongo awa esongo mingi ya komona o Tridon Mobutu oyeko kabula mawa na ndeko na oya mwasi Mamisa Chana. Mais dis-moi tango okaki Mamisa benga kiyo ki akufeli. Ozwaki ngombala moko te na ya parce que moi mukebe départ ya eko mais tu as toujours mboka non mais quand même en fait Katalia ngana Mamisa eza écouté. Benga na mwana papa na papa bane pas casse ngana eza écouté. Yani musani sangisa biso. Et ko ka ba parcours ya vie. Donc ton oka sango déjà ya chama je crois il a bien que maman fait des condoléances mais fait que nous ko ebisa ko andi ko nanga. Obi toi système baninga tango passer. C'est quand tango esengo tout na Mamisa non. Bien que na système qui est na fait que on ko ebisa voilà on ton peu et bima ki lobby ba ko enterrer le fona moi. Non et bimi ka le même jour et bimi le lobo voilà. Donc voilà, on va aller là. Nous on a pas et ça la bien. On a teka pour na ba mon na yaki mais on compatir na ndiko na Mamisa Chana. Pour ça kana bien partout na za donc. D'accord. Boy bisi ba fa nyoso ba Orlando yebisi ba moni. Ah, toi on a problème toi matanga ko libiso. Merci d'abord assister biso. Merci na ba ba na volonté mais ma ko pesamité et l'essentiel c'est ami déjà donc to linga bino de bino linga biso. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tozo continuer toujours. Donc tozo continuer toujours. Camarade à partir. Papa bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. En direct. Ok. Par rapport il y a Liwaya ndekona biso ndekona bino moko ya parta kufeli mwana na ye ya koloba na kati. Topé conseil nini kopesa ba. Bon, ya liboso maman Mireille eza maman sociale pour na biso. Wa kufeli mwana ba condoléances biso mokonzi na biso excellence papi Pungu bitumba na ye yango.
Donc il faut que les là bas tout na moment ya passé. Jamais moninga do les là bino kuna bozo fêter. En principe héros fêter aux ala na ba événement biso to sala ka ba événement politique. Mais alba qui to arrêter nyonso pona koya ko lela na ba o bazo lela. Donc maman Mireille Chibola aza moko kati ya ba maman na biso ya kilo. À Koufeli Mwana, il fallait normalement tous à la wana pour nous la naïti na souka. Donc c'est un bisoko de toujours remercier à collègue. D'accord. Comment nani? Francis Roi de Gaulle. Francis Roi de Gaulle. Roi de Gaulle. Donc non nous libanda ya Roi de Gaulle on était mais déjà combo c'est bon. Te combo ils allaient déjà. OK. Ils ont ba héros musu ba la ya ba TV neti bande ko na biso. Biso peut ya libanda TV. Biso ça ya libanda TV. Sur Bando Touna, la Libanda TV, Baroucha vote, on a gagné. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci maman. Ok. Artiste, comédien, pour assister à bonjour Rosine. Bonjour Fanny Cataléa. Oui, ça va pas. En tout cas, oui, Taka Chama, Taka Benita. Par rapport à l'écoute de Mémio. Jamais ça question est côté. Au moins, on a vu Balobake. Moto a koufeli malam to lela bato bazo lela bengisa nonga la fetité ko bengisa nonga la fetité mais na matanga to pesa invitation te na oya sango matanga ezelo moko ya esengo te eze parce ko kabula mawa o to ebi ke moto to landi mwana to landi leke to landi to mona esote ya on to ko participer parce que ngamona ebi parce on koufela les condoléances mais na pas na on a libanda na okaki okufela ki na kufela tata mwasi na tata mwasi lié na lié ezaka c'est dans ça théâtre te bongo bolobani et quand yo ça ce qu'on a presse na théâtre bonzambe kaka nzambe mo lubi a ojora bato ba malamu kandi ba OK d'accord conseil ni le pesi na famille mo conseil na opesa pegi ata caméra pe kaka na face na ata pa chibo balinga biso mingi conseil na opesa na famille ya Mamisa Chama na mama Benita na yebi keza nzela ya biso nyonso nzambe ndi mutapesa ki biso mwana nzambe pe mutazwiye tozala kana like pe nzambe to yebisaka nzambe merci onga na loba to pesaka nzambe merci parce que yeni mutalinga ke komela biso na circonstance nyonso komela bato to komisaka nzambe yango merci beaucoup joli walelo ya ba joli bonisa nzamba losa conseil ni pesi na famille ya mo joli beaucoup tena te yo na Chine na Dubai. Mes condoléances à famille Mouvement, nous avons un Nzambe, et nous tapons ce qui peut azur molimo ni to lo ba susu to senga ka merci. Merci Seigneur. Question qu'on a tourné peu une est-ce que ce que ça qui pour n'être ça en tout cas Mamisa Chama to bani musika vraiment to uti penda so bito zone ça va filmer. C'est on a coupé tous arrêtés boire tous les bananes miquées balandi au bazou la nation ba yebi ba mona biso to uti musika donc ils ont l'hypothèse auto bandana na ngokala même biso lelo ti lelo awa donc attention qui na para écouter tenir to yaka attention et puis que to kutana on te tenir to yaka tant que artiste tenir to yaka voilà déjà on peut citer parce que na yebi que joli walelo artiste bato comment makasi oui parce que Mbile était là partout hein so sali fier lobi était là côté na yo hein j'ai ba que to yate hein yo ya raté to yate d'accord merci beaucoup joli walelo merci mama Benita na présenter une condoléance merci beaucoup c'était un bon politika so ebi pasi o eza mitema olo babwete olo babwete garçon unique donc voilà tu vois les aïeux na mamisa yo Katale so yikisi vraiment ndeto aka na bafie te c'est pas ça non do sa musala o pona to buka mwa kisi ko simba pona ko doda bato atuka fani va vie te no linga kutu ko sena simbi kisi o me kisi mona ebika non na se pannuire na niveau moko très élevé donc on a ba vie o ya ko bunda na ya ko nyo kwa mayo mo yebi na Chine na ko nyo kwa mano ndezala ba vie pasi o na simba kisi pona lia mwana grand na carrément impossible era volonté nzambe ya maman
ya mama ya momi eza ndenge nini parce que eza mwana nini moko soki mwana botani 9 mois et puis mwana 1 mois 2 mois mwana douleur ezala mpenza makasi mais douleur oyo ekomona mwana ya 16 ans inconsolable oyebisa o grande sœur aza inconsolable ezaka grande sœur te basœur et frère na ye mpe donc moyen te yo moko tozalaki moyen oloba eza te parce que nga mona koki ota accorde naoyoka somo momboye parce que aza mwana mo talaka mwana mobali ye mo na famille aza aime na bato tu tobanda olinga tasala fièvre tobanda olinga te donc toutefois tokoloba ezaka volonté ya nzambe tokolobaka ezaka volonté ya nzambe parce que biso tout toza inconsolable na minute oyo mama bango n'en parlons même pas bafrère et sœur na ye n'en parlons même pas donc toza na moment moko toza na choc moko donc nayebi te nzambe kandi akonsole mitema na biso na mama lokwa alingaka voyage akende koloba oyo ezaki ndoki to eza normal en tout cas nga na chrétien nakoyotombola kindoki te nga na vraiment vrai chrétien nakoyotombola kindoki te nga naloba nyonso ekomela biso bana nzambe eza volonté na ye parce que nzambe ana mpa koka permettre mwana ana bika kufa te donc ntango akufi nzambe ye mo ayebi le pourquoi ye mo apesaka mpe ye mo opazwaka gloire ezongaka epai na ye merci beaucoup merci Olimaki ya sika Yesu alobi na apostolo na ye botika koyoka somo mitema bondima Nzambe bondima mpe ngai olopangola Tata ndako ezali mingi soko ezalaki bongo te ndenge nini nakoloba na bino te nakokende kobongisela bino esika mpe soko nasi nabongiseli bino esika na kozonga nakoya kokamata bino na ntina te biso na bino tozala esika yoko lokumu na yo Bana Nzambe, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui na kokakola bino na occasion ya ibaka ya mwana wa biso Bladi kopele makambo mabale likambo ya liboso c'est l'évidence de la mort, c'est-à-dire toute créature biso panso moto akoki manzela wana azali nini te et c'est ce qui montre la faiblesse de l'humanité pour ceux qui ne crient pas, mais pour les chrétiens c'est non seulement une faiblesse mais aussi une force. Pourquoi? Sangala na biso oyo plason na nini na mitema oyo ya Nzambe oyo ya mabele ngai. Pourquoi? Na ndako ya Tata na ye esika ezali ebele et na ye kokokisa esika mpona moko moko na bino. Quand ce serait ton heure et ton jour nakoya kozwa yo oye na yo na ye kozala esika moko na nani, c'est-à-dire que tous les chrétiens vont le nani. C'est celui qui le dit, c'est le Fils de Dieu. Il est passé par la mort, mais il a vécu la mort qui est Christ de l'Omaïwa. Il y en a qui dit, mais il est en Maïwa à la Baba. Mais pour la chose à Christ, pour lui, il est là pour nous donner la vie, il y en a. Donc, la deuxième chose est évidente, c'est-à-dire l'assurance d'entrée du paradis pour tous les chrétiens. Alors, lui, dans la Tata, il y a une place pour chacun de nous. Et ceux qui nous ont allé pour lui, après la chose, il y a une place pour watu na paradiso na kusenga na Nzambe hata wakati masumu ya kulekute mwe kabisa esa na Nzambe na misie bongo Yesu azwaye e sananga eko sana bongo ye ko Nzambe kumsaki ko na iko sika kwa paradiso apesa ya wote apema na wote. Amen. Bakoma elika enene ntango ya lwa mpe oyo bandeko nyonso bazali okati ya mawa bakangama te na Kristo makasi mpe baluka libiki epai na ye tosambela.
babombakana te bakanela moto moko te kasi bayamba mpasi biso maboko ma Nzambe tosambela. Bakomola motema bayeba te mokolo moko bakotika biso mpe bakobima miso ma Nzambe tosambela. Bonjour maman, bonjour, bonne
Merci. Par rapport il y a tout le monde à Sika, on a dit Benita ou Mamisa. Nalandi Mamisa na Benita. Nalandi pe Mamisa. Nous avons un département social, on travaille ensemble, nous sommes dans un social, nous avons fait ministries. Donc, nous sommes dans un moment social. Dans un moment social, maman va signer une bonne église. À part ça, mamie, ça a petite là-bas, tout ça, on va faire ensemble. On allait Chine, tout ça, on va faire. Volume. Donc, mamie, ça a petite là-bas. On allait Chine, tout ça, on va faire ensemble. Tout est cané dans Zandu, dans la Chibuta, on va jamais partout. Tonton ces ambonga nanga ndenga mabete bosala ka musala ensemble bo voyager ka musala sika moko maman social mbongo ezangi te mais tango au moins muninga linga doda de comme on a famille ça qui conseil ko doda doit livrer non même pas on n'a pas le temps à livrer pourquoi na otolo bana bandeli biso to ba chrétien mami ça c'est un enfant de Dieu à part musala na sala ka azamwa na nzambe a mona nzambe so to kene na Chine tout dans la chambre moko to priaka moi table toujours gêné to so babilo na Chine na CHN moi les gens aiment juger donc batbaninga ko juger mutu na apparence to na musala zo ça surtout que tata la sala théâtre les gens parlent mais moi je la connais cette fille à mon nzambe une fille ba combat la vie na faisant raté mais c'est un chrétien c'est un enfant de Dieu dans un temps où l'exalé qui n'a été quand même. D'accord. Conseil ni no pesi na liboto ekufeli bazoli la nyonso. Bon conseil ezaka nzamba pia ba makasi. Nzamba fortifier bango. Eza facilité. Mais par la grâce de Dieu on surmonter en haut parce que Bible dit laisser les morts enterrer la ata ba leli ba bomi nzoto. Zamini mtapese mwana na azana programme ya malamu pour lui. Aibi pourquoi permettre à Zoé à âge à 16 ans. Bon normalement et le comment t'échapper à la contrôle ensemble. Son nzamba permettre mwana wana kende. C'est qu'il y a pourquoi. Le coup la yé mutatinda qui est na mokila zuye. To kumisaka nzambe pour Bible zo ba sur la circonstance ni osoto kumisa. Donc c'est ça. Serge Akinani. Bale. Serge Aki Toto Bale. Serge Aki Toto Jackie Toto Bale ya ba Jackie. Akenda kenda. Éviter tout bon. Petit to sauter. Maman bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci pareil. Maman sociale. Bonjour maman. Oui, bonjour. Maman sociale, bonne santé. Santé qui tourne. Maman sociale, bonne aussi. Ma pembeni a posté fire. Eza bongo. Ba fire na bonite to no c'est na kata ba fire. To ni sa famille ndeni. Ba fire to ni sa na famille na ndenge ya prière ya ko benga na milimo mabe. Asansoana. OK. Famille ko fait le conseil. Conseil zaka bazwa ka makasi ngamba singa bango apesa bango kimia. Ngambo kana nzambe likambo zo ba nyonso. Bon système na ba prière to no wazwa ki likambo. Bien sûr, les angaïtés. Chaque fois que tu as une réunion, tu as prier pour la moine. Maman comment maman bébé. Bébé kaka bébé Lokuli. Bébé Lokuli. Bébé Lokuli. Donc aux famille Lokuli. Artiste Lokuli. Bonjour maman. Bonjour. Maman sociale. Enveloppe ezaki ya couleur nini? Enveloppe ezalaka couleur ya pembe. Kakite. Te ezaki volume. Oui, bien sûr. OK. Après près. Non, nakoloba ngo boye te quand même. Yo be ko vérifier, tant que vérifier ko ndo oyeba montant ezani. Maman Bibi Chasumai. Maman kufeli après mwana na ye moko garçon unique na kati ya libota. Soki ezaki yo. En tout cas, à vrai dire, zelo moko eza pasi makasi. Mutu moko te akoki ko consoler maman ndenga na état salango si ce n'est que le Saint-Esprit. Biso toye ko tala bango ko compatir oui mais to singika molimo mo santo asala musala o isengeli asala parce que biso tokoki ko salelo monte ça fait vraiment très mal et moi na moko ka ya mobali à l'âge de 16 ans akende ndengwana c'est pas facile. Donc, nous aussi avons le Saint-Esprit à penser à Pléwana et puis à consoler. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu. Balobi libote kufeli mwana ya 16 ans. Na mwana ya 16 ans mwana senga ki kakende na mikili ya poto. Pas balamuki boye mwana kufi. Abelaki to abelaki te. Abelaki. Azaki na hôpital. Eliwa ekozwa ye. Liwa eyakala banzela ebele.
eyaka kaka liwa eza na ndenge nango eyelaka mosu eye mort subite mosu mpe ye na maladi donc maladi moto ezwi mwana biso conseil nini opesi na papa moto aza libanda mboka na libanda mboka alali ala moto bayebiseke mwana kufi conseil nakopesa ye na soutenir d'abord na prière nzambe asunga ye apesi makasi parce que le vrai consolateur seulement le Saint-Esprit a s'occuper na ye plus yanga na koyebisa azala makasi ce sont les choses qui arrivent nzambe apesaki nzambe mpe moto azwi aso apena kimia azala makasi nzambe akonsoler lisusu les avantages. Déborah Maman Déborah Bora Ozima. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman Katalia. Vous n'y sentez bien. Sentez bien. Lobela moi makasi liboso caméra tomoni olati polo ya mwana biso ndeko na biso leki na biso auti kokufa olandi Mamisa Chama olandi attaque nani artiste comédien en tant que camarade en tant que Benita olandi naambia nalandi nanu premièrement en tant que ndeko au moins on a couché dans un mois on a vu et puis deuxième chose tout ça salamoko troisième chose balobito les lana ba oba la tout c'est plus na ba oba donc on est ensemble toujours mami sazani ndeko nanga o tukuta na na tanga pas cité même nyoso to mona naka yango pe kolela na ensemble mais et ça le ndenge ni comme on accord et bimika lelo baso kuda pe ka lelo o mekai mo ko tuna te pourquoi na meka ko tuna donc ça choc ya famille za makasi moye bala lisango ezalaki te donc papa ya mwana azana pasi maman et puis na bandeko nae c'est pour cela bazo ki idée ya ko bimisango le même jour pe ko kundango le même jour. Merci beaucoup Schengen. Présentation na combo parce que sango azo élaborer Karine Schengen, votre artiste au Bulgara Mingi. Donc on est ensemble. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Fanny, attaque. Ça c'est la fin de la guerre.
do quartier on me mamucho Maman, comment Nani s'est présentée? Comment on a Maman Hélène Simundele? Maman Hélène Simundele. Okay. Maman Hélène Simundele Bidenda. Ok. Na Londres. Na qui pour visiter famille Oyo. Ekufeli. Ok. Yango na kutena lekinanga. Abina loba mwamo. Tolela na ba oba olela tosepela na ba oba osepela po tezanzela ya biso nyonso tuyake etikali biso yango napesi bino nyonso mbote oyo boyebinga ma ministre de Dieu mwasi ya Pasteur Chile na Londres. Merci beaucoup wana bongo eza bongo bafani na biso ye ba abonné na biso ya Eco RDC. Maman opesi famille oyo ekufeli conseil nini opesi bango? Conseil na kopesa bango pe baza famille chrétienne. Papa pasteur na ma pasteur na bino bango ya courage po tezanzela ya biso nyonso biso tomilengela po biso totikali yake donc to préparer ya biso courage kaka na sunelo kwa oloba te na ingana bakisa eza toi ba pasteur ebele ya Gilles ngeza Gilles Kiani na Londres. D'accord. Merci beaucoup. Merci na bandeko nyonso balandaka Eco RDC. Merci beaucoup na banyoso bolandaki émission oyo ya Mowei Uta e Bandeliti na Ngongo. Merci na bato nyonso basoutenaka Mamisa Chama. Merci beaucoup na bato nyonso basoutenaka Benita Chibwabwa. Donc bino nyonso ba merci vraiment to komi bongo na suka corps bongo basisi ko sala lipamboli ya suka oyo ya ndeko na biso gradi akena ngo na Lilita na ye to sukisi bongo awa bango bakesi cimetière. Contenu ya nzela moyen to kendezate parce que mitukeze belé embouteillage eleki makasi to sukisi bongo awa. Merci na bandeko nyonso balandaka Eco RDC. Merci à toi Verdict Yoka 24 mise au point. Merci beaucoup derrière la caméra Peggy Walungwa ba Peggy to kutani bongo na émission ezali koya. Soki kozala télé réalité te et kozala si on parlait de toi. Soki si on parlait de toi te et kozala bongo elubu ya bikolo. Soki pesa elubu ya bikolo te et kozala elubu ya bastar. Merci beaucoup. Bisous bye.